Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, Balandiagi Laurent Lobela, autrement dit analyste spirituel. La réflexion spirituelle n'a pas inspiration divine. Vous allez que ça la analyse ou liée à la spiritualité. Vous allez la analyse était pour tout ça la plaisir na batumoko boye songolo batumoko boye pakala parce que tout est bien na ba réflexion spirituelle na biso soki nzambe asepelite tuza osala musala apamba yango tolingaka mingi na ba réflexion spirituelle na biso to landela ba principe na biso to zala toujours cadré na doctrine na biso po to pesa nzambe kandate et mission les analyses spirituelles to sala yango beaucoup plus po to sepelisa nzambe. Tolingaki juste tout ça la rappel. Nenge tolobaki, tozali na période ya cesser les faits selon ba instruction ya Mokonzi Aboule, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Ba cesser les faits ezali oyo Mokonzi Aboule asengaki na biso banso to meka kotia na se par rapport ya ba dénonciation oyo to bandaki kosala par rapport ya ba makambo oyo to bandaki koloba. Makambo to bandaki koloba ezalaki pona batu ya 26 cité. Ezalaki pona l'état te pona batu oyo bazali soki pe wapite kasi ezalaki makambo oyo ezali koleka na kati ya ndako na biso moko ndenge balobaka avant olongola poti na liso ya moninga il faut otala nano na liso na yo soki eza na poti te parce que ozo risquer kosala reproche epai ya bato mususu to epai ya moto mususu mais entre temps makambo oyo yo zali ko reprocher mutu mususu yo pe ozali na ba défaillance wana to ba défaut wana yango tolobaki pe tokolobaka yango tango nyonso biso tozali ba défenseur ya idéologie ya Papa Simon Kimbangu ba défenseur ya idéologie ya Papa Simon Kimbangu tozali yango pourquoi parce que toyebi na likambo oyo ya Papa Simon Kimbangu bamvoala misato bamonelaki yango passe Papa Simon Kimbangu na 21 amonelaki yango passe et bakoko na biso bamoneli yango passe batata na biso bamoneli yango passe lelo Mokonzi Aboule Tata Simon Kimbangu Kiangani na ba conseiller na ye bazali pe lisusu kaka komona passe na tina ya likambo oyo ya Tata Simon Kimbangu. Alors biso toyaki na ba série ya ba émission les analyses spirituelles ba effet oyo to bandaki ko déplorer mingi ezali makambo to comportement oyo ezali ko balana te na doctrine na biso oyo biso ba kimbongiste tozali ko sala oyo ezali ko balana te na doctrine na biso parmi makambo tozali ko lobela lere nyonso to bandaki ko lobela makambo ya ba défilé toyebi ete défilé na kati na lingomba na biso ezui en plaire ya kosakana te et papa baza kosepela na comportement wana te yango biso totelemelaka yango défilé ezali mabina te baoyo bakotisaki défilé baoyo bayaki na défilé esika bazali balingaka biso te parce que bayebi ke
projet na bango ya ko dévaloriser œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu na nzela ya défilé biso ba analyste spirituel totelemelaka yango. Et baoyo pe bayaki na système ya corruption na kati ya Lingomba, c'est-à-dire po mutu azwa pete, po mutu azwa poste, po mutu azwa boye, ezo senga il faut corrompre batu bali ya kambongo wana bazali, batu pe bapesa kambongo wana bazali. C'est-à-dire Lingomba eyebi bango, mokonzi abule pe sur le plan spirituel ayebi bango. Nde biso tozwaki mosala wana ya kolakisa ete bizaleli wana ezali malamu te. Alors tolobaki makambo ebele. Makambo ebele tolobaki mingi esalemi, mingi ezali kosalema, mingi pe kosalema. Oyo pe ezali nano na nzela ekosalema. Yango omoni ba émission na biso bandaki kozala beaucoup plus attaché, accompagné na maloba ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani, na maloba ya ba papa na banzembo na biso pe ba message oyo ezali na kati ya mikanda na biso ya Lingomba. Nde tolobaka yango tango nyonso émission les analyses spirituelles to salaka yango na nzela wana. Ba message na biso banzembo ya Lingomba, ba message ya ba papa pardon, banzembo ya Lingomba pe mikanda ya Lingomba toza cadré na ba principe et méthode, toza cadré na doctrine na biso, toza cadré na éthique kimbangiste. Pourquoi tozali cadré na ba doctrine na biso, na éthique na biso, na ba principe et méthode ya Lingomba? Pourquoi tolobi tozali cadré na ba principe wana? Parce que posa na biso ezalaka to sepelisa Nzambe. Alors tokobima tozali a préparation tolobaki mokonzi abule alobi cesser les faits na biso tofandi te tozali ya kotelema, tozali kotala, tozali koyoka, tozali komona ba chroniqueur na ba chroniqueuse bakomi ebele bazali koloba makambo na intérêt ya bato oyo bango bazali ko soutenir ndenge mokonzi abule alobaki tozala sima ya moto te kasi tozala sima ya Nzambe. Biso tozali sima ya doctrine, tozali sima ya mokonzi abule, tozali sima ya ba principe et méthode na biso. Tango mokonzi abule alobi cesser les faits, totiaki minduki na se pona kotala. Nde tolobaki yango na ba émission précédente et tozali na moment ya observation externe na observation interne. Tozali kotala maema zali koleka na kati ya Lingomba, tozali pe kotala maema zali koleka na libanda ya Lingomba. Baye bazali libanda, baye bakenda libanda, bizali na bango comportement na bango, makambo na bango nyonso ezali tozali kotala yango, tozali ko observer yango. Eta ki ba défenseur ya doctrine oyo, eta ki ba défenseur ya valeur, ya ba valeur kimbongisme. Moment opportun tokobima pona kosala ba révélation na kopesa ba indice ya makambo ebele oyo ezali kosalema na kuku oyo pe ezali kobonga oyo pe bato bazali kobongisa pona ya lokumu ya mutu te, pona intérêt ya mutu te kasi pona intérêt ya Lingomba. Analyste spirituel toyaka kaka pona koloba makambo pona intérêt ya Lingomba. Tobaki toza na cesser les faits tokobima ba sujet ezali tellement ebele. Par exemple, non-assistance à la personne à danger ezalaka condamnable. L'église kimbangiste est une personne morale. Et tokopesa exemple moko très typique. Batomi bale bazali kobunda, moko azali na nguya, moko azali na force, moko azali na force, c'est-à-dire moko azali faible, moko azali fort. Tango bazali kobunda yo zali koleka oye okuti batumi bale baza kobunda otelemi okomi kotala bango. Et tango batu wana bazali kobunda oyo azalaki makasi abeti oyo azalaki faible jusqu'à ce que akomi na niveau ya kobomaye. Et tango babomi ye après avoir kobomaye police eleki bakuti yo otelemi ozali kotuna mutu obomi ye ndenge nini, obomi ye ndenge nini. Police aye alobi yo moni ndenge babomaki ye. Olobi oui nazalaki awa ti bazosala ba discussion na telemi nazotala bango. Police kotuna yo. Mais yo bandaki kotala bango ndenge baza kobunda. Assistance na yo ezalaki nini? Parce que ndenge bazalaki kobunda bandaki komona
ti ndeko akomi na niveau ya koboma moninga ozalaki komona assistance na yo ezalaki nini otenga nazalaki na posa na mona nano ti akoboma ye natala nano babengi yango non assistance à la personne à danger ezalaka condamnable donc yo mutu oyo ozali koassiste na mabe moko boye oyo ezali kosalema mpona kodétruire ndeko moko to ndeko songolo pakala oyebi ete fale contribution na yo esalema po ete oyo épargne ndeko wana bakondanaka babengi yango non assistance à la personne à danger. L'église kimbangiste est une personne morale. L'église kimbangiste est une personne morale. Non assistance à l'église à danger ezali condamnable. Yango ba papa balobaki totika lingomba na bangulu te. Non assistance à l'église en danger ezali condamnable. Biso batu o to fanda na biso. O non tokokota makambo wana te. Batu bazali ko sala makambo o ezali ko détruire doctrine na biso. O ezali ko détruire programme spirituel o ba papa batikaki. C'est-à-dire s'il s'agit de sauver l'église, il faut que telema ko sauver l'église une fois pour toutes, de façon que kimia ekota na lingomba une fois pour toutes. Non-assistance à l'église à danger est condamnable. Donc, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis, chers internautes, tous allez au Senga Kanzambe apesa biso makasi. Parce que les jours à venir, tokobima. Pona kopesa ba analyse très approfondie oyo ekosunga lingomba ekosunga pe biso bandi. Parce que lingomba oyo ba papa ba moneli passe. Lingomba oyo tata Simoki Mbangu a moneli passe. Alors tokoki ko sala te pona ko déraciner yango, ko désorienter yango, ko pesa yango ba forme moko bo selon ba calcul na biso ya bike na papier. Non voilà, awe kozala boye, awe zali boye, awe kokoma boye, il faut faire ça parce que non. Église Kimbangi Sezali, église oyo mokili mobimbe zali kozela. Et makambo na biso ba papa balobaki yango batiaki mai na monoko te. Ba papa balobi nyonso bokozala na yango posa botala yango na maloba na biso. Maloba ba papa ezali clair. Maloba ba papa ezali clair. Donc biso etake ba défenseur ya lingomba. Tosalaka yango sans intérêt. Tosalaka yango sans intérêt. Donc tosalaka na intérêt moko te financière, tozalaka na intérêt moko boye te pona koluka poste ou bien soki ndenge nini te. Tosalaka yango parce que nous sommes instruits et pas ya ba papa ete il faut te défendre lingomba. Soki makambo ezali kotambola malamu e kosala biso esengo na motema yango ezali fierté na biso, fierté ya Mokonzabule tata Simoki Mbangu kiangani, fierté même ya libota et sans fierté ya papa banvoa la misa topé papa Simoki Mbangu kiangani. Alors neti tozali codé et pas ya ba papa ete lingomba etikala na maboko ya bangulu te, nous sommes obligés de veiller pour protéger l'église. Parce que ceux qui te gardent silence, d'autre part, il faut comme la non-assistance à la personne à danger, ou il faut comme la non-assistance à l'église à danger, oyo tokozali la yango condamné et pas yaba papa. Tokozali la yango condamné et pas yaba papa. Yango tolobaki tozali na moment ya méditation, ton moment ya cesser les faits. Et cesser les faits, oyo banvola ba pesa, oyo Mokonzabule tata Simoki Mbangu a pesa ki epai na biso parce qu'il a constaté ki yango mbilinga ekoti et batu ebele bazali ko profiter na période oyo lingombe zali ko traverser pona kosala makambo oyo ekomema lisusu lingomba na découlement moko ya kosakana te. Yango omoni pona kosala différence esengaki na biso to sambela ya Mokonzabule tata Simoki Mbangu kianga. E na mbela wana Mokonzabule alobaki
makambo ya ba réseaux sociaux, ba audio, ba makambo kili to meka kotika yango. E biso lokola tokotosaka yango tofandaki kimia pona koyoka liloba ya mokonzi ya bule. Mais à même période, il y a cessé les faits. Oyo biso tozali na yango tomoni pe ete monguna avancer lisusu musala na ye ya koluka ko détruire œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu. Yango tokotaki na période ya observation externe. Observation interne na observation externe po toyekola. Na koyekola oyo tozo yekola nde toyebi makambo ebele, to comprendre makambo ebele, to moni pe makambo ebele. Oyo ezali ko honorer lingomba te. Na yango to promettre na bato les spectateurs ete Nzambe soki apesi biso lisusu tango tokobima. Na ba émission les analyses spirituelles, ba réflexion très approfondie attachée na doctrine na biso, attachée na volonté ya mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani oyo azali côté ya biso tango nyonso. Soki tolobi attaché na volonté ya mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani ezali par rapport ya ba message na ye, parce que biso toko travaillaka selon ba message ya mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani, ba message ya ba mvola misatu. Toko travaillaka selon mibeko ya lingomba, toko travaillaka selon ba message oyo ekoyelaka oyo Nzambe akotindaka epa ya bandeko na biso bakokaptaka yango na nzela ya ba inspiration. Voilà batata ba moment tozali ko méditer, tozali ko travailler, tozali ko sala ba observation moko très approfondie d'une manière interne et externe pour Nzambe asosolisa biso apesa pe biso mayele mosusu ya komema makambo oyo ya Tata Simon Kimbangu na ndenge ya malamu pona kopesa lokumu na lingomba. Pona kopesa lokumu na lingomba parce que confusion eza ya makasi. Kolanda na kaka na ba message oyo mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani ya kopesa kabiso tango nyonso, okomona yango ete confusion eza ya makasi na kati ya lingomba. E mingi tokomi komona ete bana na Nzambe bakomi ko perdre esika na bango ya bana na Nzambe, e bana na Satana bakomi kozwa place ya bana na Nzambe. Et parfois soki ozali mutu oyo ozali na connexion spirituelle na Tata Nzambe te, okozala na difficulté ya ko détecter bana ya Satana na bana ya Nzambe. Parfois bana ya Satana bazui relève ya musala oyo bana na Nzambe bakoki kosala, bango bazui relève bakomi kosala yango na ndenge ya forcément, kosala yango na ndenge ya makasi, kolakisa vraiment ete biso tozali bana ya Nzambe. Mais il faut avoir liso ya bonzambe pona ko comprendre que moto yaza koloba biso tozali bana ya Nzambe. Est-ce que azali kotambola selon doctrine? Est-ce que azali kotambola selon ba principe et méthode? Est-ce que azali kotambola selon idéologie kimbongiste? Est-ce que azali kotambola selon coutume kimbongiste? Par exemple, Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi bandeko na ngai nyonso bakendeki nga na yebi ke suka bakozonga kaka po kote bakei mutu azali na eloko te. Papa Simon Kimbangu Sona mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko manso mabomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko manso mabomba mimakomonana ikola se manso makoleka kasi elaka ya Nzambe koleka te kinwesalema mokili monso sola ya solo buka so bwa Nzambe ikola se
monso makoleka kasela kayan zambe koleka te inwe salema mokili monso sola ya solo kasi bwa zambe na tongo ya Noa tokanisa bondi misodo magomora tokanisa bondi milelwe komeli biso tomoni bamba ela kaya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bondi misodo magomora tokanisa bondi milelwe komeli biso tomoni bamba ela kaya nzambe koleka te inwe salema bondi mi basepela inwe salema bondi mi basepela inwe salema bondi mi basepela inwe salema